Oui. Le bain, non, très bien. Ok.
Mon Dieu, moi. Ozotanga pe komwa nzambe vraiment. Moi je préfère Foutoué. Ma préféré Foutoué. To komo kofi anonga makambu. Na ko préféré Foutoué ndo komo kofi anonga makambu. Okata no penza téléphone. Kaka. Quand je suis venu, quand je suis venu ici à Londres, quand je suis retourné ici, au ciblé en la salle de combat. Jamais n'a pas eu Angleterre tant que aux autres mutalo. Pourtant makati, oh non makati bo. Jésus-Christ, aux hommes mutalo, pourtant makati. Non. Ngabando ya ukenda kuna ngatika lo benga mama te. Ngatika tu na mina sola na mama kwa liboso na mona ah. Heureusement elle est à moi. Obenga na dans la voiture. Na benga konde kuna yebisa yo ndeke no moninga na lala ka bien sûr on a benga ko na sola na mama te. Donc na yoka ki ozana yango na baraki liso mfutu. Ozoko sanga moko na za vivant na kufito ko sola na kama. On te luta. Et na benga na moko na linga kam to sola na le boyo ozoko sanga kama mona za te na za vivant na kufite. Wana kutuwa kutuna sola yo kama. Koko sandete ngana ebaleni jamais ne fait que bakoma karité koko mais tikala koloba komo ya Paris na munoko na ngati. Papa. Oui. Nalobaki ya chantage. Ngano na mbetu. Ambo. Elle continue plus à m'attirer. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Agir rapidement. Appelle papa, tu m'as dit, voilà, il y a qui n'a pas la ligne autorisama la maman à la ligne. Mon gens qui se traite avec elle. Peut-être la brillante. Moi, je suis accusé. Mais sache qu'il est accusé à toi à la réponse. Donc, elle va parler à moi. Vous êtes mon mandat. Ondini. Tant que yo, oyebisi Thomas, que nga naza mobulu na kotaka mibali na ndako.
Ah, que nga natambola malamu te. Nga natambola malamu te. Deux décisions à plusieurs. Première décision, agir rapidement, ça sert pas à passer dans la loi, j'ai réfléchi pour l'amour de Dieu, pour la grâce de Dieu. Ok. Et bon, mai, oui, zaki na nzoto, zaki mai ani. Zaki Jésus a sopelé na mai na nzoto. Ça va, problème té. Papa. Problème té, croquerie, tant qu'il y a sakani nanga. Tant qu'il y a sakani nanga. D'accord. 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 Bon, papa, message, Joana, oh. Ah. Tu dois me demander pardon. Pardon? Non. Tant que yo sali na mabe, ko sali na makambo na tomato za susute. Pardon? Na tomato za susute na semo pardon. Là jamais. Pardon? Il y a mensonge? Papa, natiki nakoselio makambute, oza na posa pardon nanga. Wana kutozwa ngate. Ambo? Kaka nzambe wana yo zotanga yebi. Nzambe wana te. Mais vous êtes comme ça maintenant. Jésus-Christ. T'aimes ma tête. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père, Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit mon konzi bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que au balandi on a besoin. Pas on a pas quoi. Nous y avons cru. Mais ce que mon konzi lobby abi bon likamba ko pona au sale en yo aux amona mai nanga c'est vrai to tanga kana yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit.
Le Front commun pour le Congo a confirmé sa légitimité, sa majorité dans les institutions et surtout dans la rue à travers une marche pacifique, organisée et civilisée pour soutenir les institutions. À la première illuminée ce jeudi 23 juillet 2020, la FDCA est venue dire et montrer à tout le monde qu'elle reste la deuxième force politique du Front commun pour le Congo. Drapeau des partis qui regroupent la FDCA, banderole à l'effigie du Raïs, Joseph Kabila Kabange était visible au point de départ de cette marche pacifique. Ce regroupement politique confirme qu'il est bel et bien là sous le leadership éclairé de son autorité morale, Dr Néné Louankoulou. Les militants et hauts cadres du parti ont tous répondu, une véritable démonstration de force avec des objectifs clairs et précis. Nous, la FDCA, nous sommes un regroupement membre du FCC. Et aujourd'hui, le FCC a donné le mot d'ordre pour que nous soyons dans la rue, que nous puissions soutenir les institutions de la République. Soutenir la Constitution, nous sommes pour la coalition, pour consacrer la solidarité, la cohésion nationale. Des milliers de militants et hauts cadres ont marché pour soutenir la Constitution et les institutions de la République, promouvoir et défendre l'unité et la cohésion nationale. Nous venons marcher pour compatir et pour dire stop, stop à la guerre à l'Est, oui à l'unité, oui à la cohésion et au respect des institutions. Le temps s'est donc arrêté sur Kinshasa et la FDCA, dans le strict respect de ses engagements et sa loyauté à l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange a démontré qu'elle reste une force pour le Congo. Tous scandaient des cris et exprimaient leur soutien inconditionnel à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo. Dr Néné Louankoulou, Steve Mikai, Didier Okitou, Magui Ourakabouba et l'ensemble des députés et sénateurs du regroupement politique FDCA peuvent se frotter les mains et être rassurés du soutien de leurs militants. AFDCA, véritable modèle pour des manifestations civilisées, disciplinées et pacifiques. L'histoire retiendra qui a eu un certain 23 juillet 2020. Le soutien des institutions ne se dessine pas autour des individus, déclare le président de l'association nationaliste de Kabilistes. Son président, Alain Kangui, a circonscrit la marche du FCC ce jour pour dire non à tout sabotage des acquis de la démocratie. Propos recueillis par Marcelin Tchiswaka. La présidence de la République, c'est parmi les institutions de la RDC. Alors le soutien ici ne se dessine pas autour des individus. Le soutien se dessine autour des institutions, y compris la présidence de la République. Mais nous sommes contre la tentative, n'est-ce pas, d'une dérive dictatoriale. Parce que nous avons besoin que les choses se passent d'une manière républicaine. S'il y a quelqu'un qui se voit lésé, qu'il puisse suivre la voie tracée par nos lois. Parce qu'on ne gère pas le pays sur base de souhaits, n'est-ce pas, des émotions, mais on gère un pays sur base des textes qui existent. Alors c'est ça notre démarche, c'est ça le mobile de cette marche. Nous sommes dans une voie républicaine parce que nous avons besoin de la paix. Nous voulons en fait que nous puissions à travers cette marche manifester notre indignation par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui ont opté pour la violence. Pour dire que non, manifester c'est une bonne chose, c'est un droit de tous les citoyens congolais, mais il faut marcher pacifiquement et non opter pour la voie de la violence. Le vandalisme, les casses ne vont pas amener ce pays à se développer. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous venons de suivre les images. Mon image à marche qui avant-hier na Kinshasa FCC. Alors avant tout banda tozana sango ya message ya mawa oyo topeda kinde kona biso Julio. Alors view body ezali next Thursday na pesa bino adresse view body ya ndeko na biso cérémonie ezali Thursday le 6 août 2020 à partir à 14h30 et Roland Borders 299 to 303 Whitehorse Road, Croydon, CR0 DHR. Donc, le 6 août, nous allons vivre une cérémonie. Cérémonie de commun accord, et le 6 août, à partir de 14h30,
Roland Bode 299 sur 303 Watt House Road na Cordon CR0 DHR. Donc on les a jeudi et puis vendredi ils allaient journée à Barrier Service et aux à la Friday le 7 août 2020 c'est à partir de 11h et qu'aux à la Lambeth Ceremony Cemetery Black Show Road na Tuting SW17 0V Y. Donc et qu'aux à la Friday donc mon Barrier Friday donc vendredi le 7 août à partir de 11h et qu'aux à la Lambeth Cimetière Black Show Road na Tuting SW17 0V Y. Alors notez bien Zali que vous allez bien pour na batunyo sto ba vous allez besoin ba mkolango ya enterrement tokuta na résidence ya ndeko na biso Julio oyo ezali na SI 27 9RX. Nous on appelle postcode SI 27 9RX au monango eza Hamilton Road. Bon ce que vous en avez besoin ya adresse full benga na opesa adresse men apesi déjà full et vous allez bientôt kumbama partir ya ndaku ti tokei nkolo o toko zongsa monwei na lilita et vous allez bientôt ya à partir ya ndaku tokuta na partir ndaku ba 10h déjà tozana 11h to démarrer en tout cas nzambe vraiment apambola bino en tout cas babiloko vraiment tozo perdre bato na biso na kati na Londres awa et salinga pasi pour na ndeko na biso Jules nenga kufaya kabwe sans maladie. Ils ont vraiment passé. Dans les bazobomena biso bandeko na kisasa biso bata diaspora. Ils ont vraiment mawa. Alors pour na kota na message na nga lelo vraiment ndenge zala ki wana il fallait to le kana na mokrekese o eba na kombo ya béton mokrekese aza évangéliste pa ya pasteur Vicky Mwamba aza pe combattant aza pe évangéliste. Il fallait to le kana lelo mais moi empêchement mo salami a oleka to le kana next Saturday. Le next Saturday na ozana mokrekese awa. Donc pourquoi mokrekese alinga le kapo abenga kingai tang ba makambo ya ndeko na pasteur wa tampakla ndenge bimi. Il avait fait une émission awa avec maître Baina en 2015. Il avait parlé ndenge nini azalaki attaqué na ndeko wana ya bon na lubité na baka pasteur de faux pasteur palanga za ba pasteur te. Donald bango bien ndeko wana faux pasteur oyo azara na tampakla oyo vidéo oyo bimi ndenge asalaki makambe na mwana na Angola nani évangéliste na biso nazozoe na compte na kombo évangéliste évangéliste na biso mo quelque chose d'évangéliste asalaka mission na maître Baina awa na 2015 na 2015 il avait parlé ndenge nini na kati na église ya ndeko na Tampak Line journée na bango ya prière o eza supporté bazo kende pour na ko prier délivrance o baba o ya lundi des journées délivrance mais les journées à délivrance on a ezalaki surpris bache komo ya mokrekese wana donc bazo bonde la pona mokrekese bazo tinde la mokrekese moto donc neti nzambe donc ezalo ko bazo lokaye dans l'église donc mokrekese mongalo baki pona yebi basala ka mission awa. Il fallait l'exémission, mais ils ont en 2015, tout un archive, donc, il faut garder le bloc il y a 50 ans, déjà tout marché, ils ont en 2017, tout le monde en 2017, mais le programme en 2015, ils ont pour 5 ans déjà passé. Bon, il faut rappeler sur YouTube, mais à Oyas, next Saturday, il faut expliquer. Donc, dans Zoloba, ça a peine passé. Donc, dans une église, il y a une église pour ne pas le donc bazolo bango parce que moi ça mon cœur c'est pas zaï na kati donc ba che comment mobile na kati bazo tinde la mobile na emoto ba tinde la kenzambia asala mobile ni mabe ezala raté dans l'église on a c'est comme quelque chose tanga sala ka émission ayaki et puis ça qui passe à lobby a démontrer que atanga verser mon absent a démontrer que abiki passer on a za faux pasteur bat bandima a été abaki dans l'avenir bo mona makambo yela pasteur na pas za faux pasteur. Comment se fait-il dans une église pour vendre les combos nangai, pour le bamabi nanding na combo nanga? Ce n'est pas normal. Nous avons une salle à émission, yango na zoloba, et ça fait ma passe. Yango siko bamakam o ye asali, donc à sala ane bablo qu'on a ingo na détail été. Na salle émission mon na pourquoi wa? Na oche la bino conversation na yeli, o ya ye sala na mwana mwasi wana. O mona nenga zoko sa mwasi wana, mwana mkwasi. Donc cela veut dire azala qui pousser
nayebi c'est donc sa femme a pour ça qui est il faut benga loba bengi en sala moi sango ba trap makame belé que moi ça senga on pardon nalingi ko loba mingi te mais mon que ça oya a ye moko next Saturday a pesa a loba to ça na émission loba il va parler à moins que bo benga ye boye bisa ya te mais na yebi bino déjà avance pour andima ka bi passer lobela bango ndenge raté lelo samedi prochain à ozala vraiment na plateau ngamo na loba yango vraiment na ndenge basalanga et puis faut boye bakiza bakambo vrai parce que même tina kisasa parce qu'ils aiment na place qui parmi bato yo banayi ko take mokeke se wana et puis parce qu'ils aiment na zaka problème wana kufi asenga mokeke se pardon parce qu'ils aiment asenga mokeke se pardon et que même petit frère Patrice na kisasa abenga kabi mais non mokeke se na yebi kaza magaza combattant maza frère en Christ aza sambelaka ce kazo sala mabe to bondela pona ye nzamba osunga c'est ça balobaka bongo wana frère Patrice mtaloba alobaki bongo alobi ke soki mokeke sazo sala mabe bobondela pona ye nzamba longole makambo mabe azo sala wana et puis tozala ndeko mususu kankinza pasa yaki na kati be bango tu wana bazape ba pasteur balobaka mabe te ke non ba kende ba vanda basalela ye prière ya koloka ye ça ce sont des choses diaboliques makambo za makambo nazoni ngana lo bango malembe na lingo matate ponde ko mola ba on pasteur so zo mato mola so ba ba yoka bete ba mono ndio za na kanda naza na kanda te naza apaisement nazo la sabino kaza faux pasteur parce que dans une église so bino bosala ngo botika ngo soki mutu moko asali bino mabe onde ko moko asali mabe boko bonde la teke no botina nzamba bomande kona non eza bongote wana makambo yo zo sala eza ndenge mo bandoki basala siko soki ndoki azo bondela azo prier pona po bandoki pe ba priaka donc basala ben kata so za ba prière ba cérémonie lorsque sorcier a sala cérémonie pona ko bondela pona ko boma mutu ayo sala mabe abasala ngo siko yo siko pe pasteur donc za faux pasteur na biso ko za pasteur oye barate zo sa makabongo za faux pasteur ozo bondela pe pona ko boma banguna na yo non ce n'est pas biblique. Quand on a un verset à Saint Testament, non. Pour l'autre, comment on peut wana? Diable pas un verset. Moi, je vous dis, ce n'est pas ça. Ba prier wana bozara na ngwana tozo bonde la pona banguna yo kasoni ke munguna akufa. Munguna na kufa. Non, il faut munguna no azala. Amona ndenge nzamba ko élever yo, amona ndenge yo otambola la tête haute, faut munguna no azala. Yo prier pour nzambe kutabate la munguna na yo akufa te. Amona ndenge nzamba kotambola na yo ezala ndeko moka banao ba ya mwasi ni magegu tupe ya kufa ba jeune fille ba yaka po ba jeune fille ya na azane jeune pota koli bondi mateka za jeune fille abie passé ko banga teto zakakawa eko yebana dozaka ka mukola oyeba tanto zokola kakati to yeba to komona banani ba biomba suki ya pembe to komona banani to ezo yebana mais nzamba sala peke non i akufa pas avant bandeko mususu bazalaka bakoma ba mibange ba mama mikolo basuki kupeme bima bakoma ko changer mais to boyete que suki mais et comment pena eyebana mais le problème est que il faut cesser les prières yako priaka yako tinela benemi na bino que nzambe asala bango mabe non ce n'est pas ça. Toi tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu ne peux pas koloba mal ya mutu non. Mutuana taza mabe, il faut prier pour na mutuana bongwana. Eza bongo parce que ngana yope to zalaka pe mabe un jour. Ngana yope to bana pe ko bato ko sambela pete. Ngana yope to salaka pe mabe masumu ya makasi. Ce n'est pas dit que ceux qui comme chrétien comme moi na nzambe bako ko attaquer te bako attaquer yo mais ba adversaire na yo ko lakela ba adversaire no mabete. Eza ba faux ba enseignement, eza ba faux prière. Eza ba prière o bo sala nde mona diable tangu diable azaona na prière wana diable o sepela bia bato to zana bango elongo voilà siko zo mona siko ke ba bloka zo sambela o sala prière ya ko prier pona ko boma mokeke se bo sala prière ya ko prier pona wala kala mutu mabe siko tala siko yo o makamu yo sala siko yo wana nzaba bimisona poisa ko ça ne faut passer siko ko expliquer ba une église ndenge nini OK nazo lingana ko te mais nazo te ande siko ndeko azolanda nga soko moni ko zo ke une église omoni bazo prier pour la kolakela mutu mabe ko kimano na église ngote luka ben na pasteur na mopanzi le ben no pasteur za bongote faut pour passer pas ko za l'envoûter dans une église pour mon église de bazala kana bando kitang bazo ya bayaka na église place da bango ya bien za église
pour l'église babengana mutute église eza lokola libula wese ba yambaka nyonso donc a une église azoko envoûter passer asoka zalaki disika koti na envoûtement na a commencé à ba prier ya mabe a commencé à ba prier oyo ya ko lakela bennemi mabe ce n'est pas biblique eza biblique te yango nde nazolo bana bino ngana tanga théologie naza na connaissance nango ya makasi na yebi eza na ba makambo susu kutu do moya olanda eza te poso na bino lo bana bino boko pengwa mais nani ko pengusa mutu awate na connaissance o naza nango na makambo ya bonzambe naza nango na esprit o ya nzambe naza nango parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit le corps naza un esprit ya Dieu esprit ya nzambe eza pona boma banguna nanga te esprit ya nzambe eza pona lakela banguna nanga mabete esprit ya nzambe eza ke fona loba malamu pona banguna nanga bayoka soni c'est ça ndenge za o il faut loba kaka ba bonne chose yango to solaka mingi na musena nzamba mo il faut to lingaka mingi na kati na vie na biso spiritualité et le cachet tango spiritualité le cachet donc oyeba ko tambola bien ce qui se cause trop cher oyeba ko sala makambe yango na moni ba makambo zo kende bo église na biso za ko beba église zo mona ba pasteur impudique makambe belebele yango na zolo ba bandeko boza na tampac lan boza na place ya mabe fo bobima bozonga na église zo bouta o bozonga na bobima na bozara na ba gize pa pasteur ngomo bozonga parce que liwa eza o vande pas ya mutu aza aveugle armement na aveugle o vande pas mutu aza supposé alingaza la pasteur te ayaki na kosala musala pasteur pour a escroquer bato to mona ngo mona mutu aza muyibi aza pena muyibi mazo bomba ki muyibi na ye azola saka ki muyiba bato po mona ngo pasteur wana atampac line natangi kombo asambisa pasteur marche na église na ye l'église na ye asambisa pasteur marche natangi kombo pas asambisa pasteur marche na église na ye koloba ba makambo ya lukuta ko bwakela ozomona zo bwakela pena muninge na ye exemple abibozo angaite lokala ba pasteur na bino na ba kombo pasteur na bino tangi na pasteur na bino botsaka bandimi na église tana ba bloka bon est-ce que toi tu as les preuves que les pasteurs m'a sabotsa bandimi non tu n'as pas de preuves mozoloba mais c'est que yombo koza très dangereux oza c'est que très dangereux na biloko wana c'est que ngana zoloba ba makambo na zoloba eza bozoba no ba makambo sur kota tenga na zuito ba na kota ngo parce que ngamo pe na victime il faut na loba yango parce que ezo sala passe yana bi mokresa yawa mokresa za un des victimes yango loba ba makambo parce que ba ko sakana na batute soki nzamba sali ke do wala za nzambe te diable l'esprit diabolique ozalaki nango ye et pas ya pasteur apôtre ngombo oye okosi omi bombi po bimamo na malamu po déjà c'est fait-il muto abimiso na misabat muto a commission pasteur bo tout na e papa na molim arondimate na commission pasteur ce n'est pas lui on dit maraté la reconnaissance ce que ça reconnaissante o moi na nzamete il faut ndima que aza papa na nga c'est lui qui m'a élevé on dit mate parce que il était mbongo ça la église wana te ce qui yepete mo bima pe pasteur te zaka bongo eza nengwana siko yo siko tango sana kondima te oza déjà mutu mabe na nenga bo moto ondima mutu abimiso to comme pasteur ondima te donc c'est que oza no muta musuni donc mona ke oyake obi ndenge nini ngeko yeba ezaka bongo oyena mutu ozulingo yeba sala ndenge nini akonde be église bolebo 4 5 ngape na ko sala bo tina ndengo induza batu na bere bayigo bakena na bere bayigo isumu na kata biminga no tanga kombo bakana bere ka cause ka bere na yo kenine na bere abimi ya saliba ce sont des erreurs eux même mutu na enfer ngai na lingi makamba na lingi masekite na makambo nzambe tala frère na biso na Gilles ke to kundele 6 sawa non to kundele 7 akufi mais nzambe azwa molimo na ye parce akufi liwa ya normalité donc déjà veut dire ça la grâce déjà parce que le corps soko bomi mutu donc mutu abomi wana zuma sumune yango sona ta ba poser musa ba kamera sa moi pas pendant zo mona leso ba bimise motala donc ndenge ba kufi na ba présidence wana yango na moni fobo yo ke la président mawa ta bande ko ne ba kufa ka buye atiki mwasi bana famille biso ba kamato kufi to tikali to yo kapena donc zo mona pasi yango mona petit na biso mwa na Tottenham mona frère Patrick ye pa kena na kin ba on travaille pas ensemble les jours où le président soit carte numéro na téléphone ayebisi garde de corps na ye zwa numéro na zu numéro na po il fallait ba engager pe na carte de présidence sikoyo nzamba sali grâce que ye ba oche ba bouton
moi na yemu comme ça moi ni kaba mikoleka ki ayaki pa mettre cheke ba bien mais papa ndenge nini azo sala te ba bien ba bitala kuna 49 personnes ba kufi siko soli papa na bino akenda kuna bazwa ke yepa ngaza kati nga kufa ni yele ko asambelaka c'est un évangéliste asambela pas pasteur maps ndamba garder ya épargner abimisa zaka musika asala ba maka musika kota na présidence te soki le lobiso doza ba chance wa kota na présidence na temps o ya Félix na rolo bango za pona bomoka kese mokere sa tali ba divergence na biso te ya za combattant nga za nga ba combattant na bango te mais après ça témoignage abi na kota nga na sala nga pelo mwa malonga te na kota pona kena na masolo na sole sila nango donc ozomona ke azo garder dans la mutute so azaki mutu amutema mabe angalo ba mabe pona nga angalo ba makambe belebele te yete mais aloba ne mabe te donc ozomona siko ke no mwana nzamba azalaka bongo parce que azan esprit ya nzambe kati na ye c'est un évangéliste d'abord. Asa déjà évangéliste pour le quoi asa évangéliste asala ba miracle asala ba na yebike mokeke se kuta bondela mutakufa mona na isa kufa ase quoi mokeke sa priya pona ngo siko yozo bundisa mutamake wana kisa mina senga pardon siko yo bimi polele parce que ezala batu musu batu charité lo ba bisobo biso ta bana bankelo mona nkelo tuna kimbangiso no sako yebiso mona nkelo anani biso ngai ndena ali awe take bwana kelo soki na kena kati na kimbangise o na kena nkamba na vandi batuni bana nkelo balea so na telemi batu fo baya kopesa nga mbote ba ofukama naza mona nkelo donc toza différent na batu donc naza différent soko otakenga nzamba wakuta nayo oza no ba retour moko ya ndenge mususu okono bousculer nonga mais okwesa nga na sete parce que naza mona nkelo mona nzambo o batusha bango te ozomona teke ndeza na ngona batobele batushanga ba meka sute bakoma ka kuluka bazana nga bien batebele surtout bana basi musu balukela ba makamusune na oloba nga boye afandika ndia hotel wala kudo amaya lo bezata wala kubomeka te mais batebele baleka na stade nga na leka bakufa na bango batebele baleka na stade nga na leka bazwa batake mystique bazwa babela ba mitu misu bakufa misu batuna su bien te bakufa mais biso nda mazo batela parce que nzamba yebike naza na mission pona mwana mobali yo nzamba yebike naza na mission donc mission na nga donc muta mokila ko boma ngote muta mokila ko boma ngote nga nazo yebisa bino bato boza na église nazo tala wana eza église te donc bo biba na église wana bozonga ka na bino parce que âme na yo faut batela âme na yo bozonga na bino nazo lobango na tête haute na kati na North London pasteur a bien ezakaka apôtre ngombo bokende kuna bomoni na bamakamba bandumbu te bomoni na makambo te ko asente mwana batu bomoni te na makambo ka bize fiancé ya batu te bomoni na makambo wana te nazo pesa témoignage o eza nazo komisa te nazo pesa témoignage ya mutu to vandi awa toyoka ina makambo wana te azala ba makambo wana te yo pasteur mundimi mwana église na yo apesi yo confesse que nekuta na fiancé ne connaissala te eza bongo te eza ba bloko tu foto lo bango lelo eza nini tellement que nazo lo bango lelo ndeto za awa ba te belé na église belé ba ke lufelo e belé pe ba sambela malunga te basi pe belé ba zala bango ba chel na église chel a linga manga mona lo bate po chel pa na ya mona vrai a une église abimanga na pasteur chel a mona ngo bien siko tanga nazo lo ba ko stepela te a stepela te mais ça n'a pas tout monsieur zo mona chel maza muta ebine ko garder libala batu lokola batitulunga soko moni lo chele mais titulunga yebi nenga o garder libala ngana yoka e place zo pesa mwasi azimu bali ya mutu titulunga na téléphone zo pesa e conseil hotel obi mo bena donc c'est azapena mwasi ya libala mais soko moni ozo e baté mais aloba yango moni ke même pe ko ne ko kina ngo melete parce que za mutu a sala bolamu na téléphone mutu na libanda yoka ngote nga yoka. Et ça en a 2000 combien 2018 je pense. Témoignage on est touch cœur nanga. Car tu lungoyo bat ba ofinga e bat ba yina e bo jaloux. Wana ba yina ba jaloux. Siko ye azo pesa asova libala ya batu. Azo pesa moi si a chel conseil. Na donc kangena téléphone 1 heure de temps. Pona moi ça na tika mobali ya batu. Moi ça pas azo lingoyo kate mais azo continuer ko benga. Si a eko convaincre moi si on a comprendre ezalaka te ozomona bato ya malamu ba lozomona parents lobia oyo nzoka nde muto ozomona parents mabe ye wana ne muto osala mamba bien muto ozomona parents ya nkoba
apparence ya hypocrisie yona nde aza moto aza très dangereux donc ayebe na be na mahamna nzambo pena pona kokosa bato koenvoûter bato et puis bayebi ndenge balobaka tanga zoloba pena mona pena ke non ne pena basango bazalaka et puis forme na ye soko otali na forme na taille na démarche bien to aza moto nzamba solo nzonga nde rien siko bato mususu ozomona ye bozomona lokola l'aventurier ye wana ndaza nde vrai serviteur yango ezoloba siko ndenge eza awa na temps oyo ndenge nazoloba nakotikaka su batante o bapaster nde basala bavanti nayebi bapaster ebele baza yango bempidi nayebi kutu paster moko bapaster mosusu nalobaka te na bayi na paster moko ça ne sert à rien bapaster mosusu ya koloba te mais yango ozomona nazobondelaka bandeko botika kokene église na bino Tampac Line bokende epai ya Porte Ngombo na Tottenham famille bozongela na bino place na bino eza nango soni te eza poza na besoin ya âme na bino soki bamibali eza nango soni te zonga epai ya Porte Ngombo zonga banda kosambela no normal banda kosambela nzambe akopambola ozoluka âme na yo ekende bien ozoluka âme na yo ebika ozoluka okota lola okolinga te kozala possédé par un aventurier moko boye abima na mwasi na yo abima na bana ale yo sikoyo esalaka opasi obanda kosumika obanda koloba te yango azokosa mwana mwasi wana koloba te parce que nga na mosala na nzambe aza mosala na nzambe te loba eza bien ndenge orefusaki. Tu ne peux pas demander pardon à une personne qui est un impudique, une personne qui t'a abusé yo senga pardon na likamuni azwaka passage na yo wana pardon akesu ka bonola sa eza bien oloba ki wana bando na saki olobaki yango lobi kazolo balanga na senga pardon pona atambusa ban oyebi bene mais ça fait mal mo keke sa oya awa aobeta lisolo ya vina ye ndenge pasteur on la sala ye aobeta lisolo ngo ye moko yango na lobi so bo benga ye abangi mais étant que combattant na yebi ka obanga te aoya aosala émission normal aoloba makambo basala ye ndenge baba na ye ko bondela na kati église yango na zoloba il faut cesser de prier par elle keko priaka pona benemi na bino bakufa eza mabe le na yo pesaka conseil normal en général parce que vraiment na lia toza na matanga o ne na bi toza na souci jeudi le 6 to kende komona corps ya frère na biso Gilo bandeko boya wana mobulu te vraiment kimia toza bandeko biso no suba na Londres toza ki bana miketo kolia wa nous sommes des amis hein oh combattre toza bandeko totika ba makambo wana vieza moko tokende to monico à l'après le vendredi à partir à 11h tokena ndaku na ye na résidence na to kamba to kanga mikuna ti na Lambert Cemetery toye to tilie na kimia à l'estimato panzani nzambe vraiment pambola bino je vous aime tous nazana pasi na bike na ozonga na se reposer muke na pourquoi na beta siko lisolo wana ya faux pasteur wana ya Angleterre o ya Tampac Line na la yoksa bino ba voice na ye ndinga osala makamne parce que nto bato za na TV wa ba maramsu na rolo ba te ba maramsu pe na ko pe oza pe na ba maîtrise pokaka mais nzamba osunga biso témoignage ya mutu mutaro kunda ngote toza bato moko photo za na bomoko tolinga ba président na biso bazo souffrir ata président roya sima photo linga bango toza la contre ba président te parce que bazo souffrir bazana batu ya bien o bazo ko entourer bango te mutu nyonso tout ozomona azaka wana zowela ka intérêt na ye ta na mona na télévision quand na télévision mota oyo azalaki parmi bato ba kendeki na papa Tshisekedi na kokundaye akufa et akufa te masala ki accident grave azopola me gouvernement zo ki pe te nzamba sunga toyeba kolanda lisolo ngo see you after thank you very much bye bye.